Ah, mama Zozo matako kilo. Obetaka tolo awa mobali na tinda na poto. Nzoka mobali na yo. A bénéficiera na rien. Denga tinda na poto. Bandeko. Batindeli ngai video ya mobali ya mama Zozo matako kilo. Pomi tungisa te. Azali en forme, en bonne santé, bogar, vraiment azali condition physique kitoko. Problème kaka ezali awa nte, mama Zozo matako kilo, mobali atindai na poto, ya pesa ye mokongo. Bon, matako akopesa ndengeni. Apesa ye kaka mokongo. Azwa bana pe, abetisa bango kara na papa na bango. Voire même vidéo on a retiré bino bokomona ye en personne akena famille ya mama Zozo matako kilo bokomona bino moko na famille likambo elekeli ekuna bokomona yana o gravité mais botala kaka na ba image bino moko boko juger papa ya mwana ya bana atindai na poto na matako nyonso kilo wana bafutela ticket spécial ya moins cher te ya katikati ezalaka ya braza me bafutelaki ya complet ayeti poto me bokomona na video ekosala bino pasi mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bomoni bino moko. Bomoni video. Papa ya bana vraiment. Ake beta porte etanka benga ki. Me baboko fungola ye. Ayaki pe alataki bien. Kanda mutetinda kie nako beta porte a trop alongola chemise. Azo lingaza na contact na madame oyatinda na poto. Me madame ayambakete. Poso ana famille likambo. Bana babala ye azaka na position wana. Azana besoin. Basombele ata ketch. Velote ketch. Ketch po ketch ezali. Ya bato ya situation na ye. Aopusa na ye. Bien. Na kati ya kine ki parate okoto te kol. Kako oyebo simba vola. Oyebo kende na kuzonga sima. Esili. Eloko azo senga yango wana. Ketch pe ya bandeko na biso. O basa ben firme. Misusu eza nango. Etambolaka vitesse makasi mingi te. Vitesse anormal o ekoki na kini. C'est comme mama Zozo. Matako kilo. Vraiment. Vraiment. Eloko nini ko manke ye. Aza na kontaka papa na bana. Oya teka. Ba moto na ye. Velo oyaki na moto. Azala nango 5.
akatisa braza akotaki Gabon kaka na velo wana ye madame abana oswa kaka na potopoto o na lembi nanga na lali ale papa akotaka ti ba ponton ya kotikala wana soso na potopoto toyebi eloko asalaka te me eloko toyebi atikalaka na bana mibale. Alors sikoyo papa oyo ateka ba velo atikalaki na moko po asala voyage a continuer ba voyage madame ne aya poto madame aya ye wana lelo tomonaka akoma mama Zozo mode mama Zozo matako kilo tala makambo mabosani mobali na ba première année contact alaki bien tango bana baki mike contact alaki bien mais tango bana bakoli contact yeko bunga bana babala bakoma na bandaku na bango papa lelo pe nzela wana ebeba. Alors aluka contact na bango mobolo ake na famille bayambakete. En tout cas mama Zozo matako kilo lembisa na papa oyo atinda na poto bosala mo eloko botindela ye keke velo na yo kotindela ye te ya moto babiloko te yaza moto alukaka mbongo bien sûr turo ya bala akoma na mwasi mosusu yango kangela ekanda mais bon mwasi wana yatambulaka normal aza na handicap te aza infirme te ye mpe moto akoma kolesa ndako na kotambusa dendo koteka badendo dendo oyo aye te ya nzoto oyo mpenza kosomba ba Thomson biloko atekaka yango wana me yo kipe papa bana ata bala kipe ye moto atinda na poto ozaka fier po atinda na poto abotisi yo bana kitoko yo moko ozoloba bana kitoko. Alors sunga papa bana oh mama Zozo matako kilo oh non ce n'est pas vrai. C'est quoi ça? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.